temps lobi to na police to ngana biso koloba mais exemple ça va faire la kalombo en tout cas na pesi merci na balandi nyonso ya émission na pesi merci pe na mama oyo azokamba RTNC na elenge oyo mama DG mama Simbo elenge vraiment na pesi merci longo nya mingi mama o simba biso pe toza na besoin to simba biso otombola biso biso tozotombola yo to tombola ka biso toza na posa na yo ozala umela vraiment na pesi pe merci na ministre na biso ya information oui comme on est biso comme on est Patrick Mouya Katembwe papa Patrick Mouya porte-parole au gouvernement invité tant sur komona ye donc komona il faut komona ye ministre na biso ya culture et art parce que culture et art pe biso pe kana kati azali mwasi maman Catherine na kubuka yo naza na besoin na peut-être semaine prochaine na kosenga na nga audience naza na besoin na parce que naza na ba projet et projet on naza nango ezali te ke na ye kosenga yo tango susu eloko mais projet wana kozala projet mo kitoko ya mosala po mboka na biso pe etombwana vraiment nzambe apambola mabipini pambola émission oyo bolandaka émission oyo bokoyoka makambo ya malamu mpe bokutana toujours na basurprise ya bien apesi bino longo na mingi ngai napesi yo merci mingi ma bonheur napesi yo merci parce que ozali moko na kati na biso ezali mosala na biso lelo biso tozali awa soki tokende biso sur la porte na alinga emona émission omoni sikoyo efali biso bamoso bakomi azala congo démocratique bino bozala kuna poso boye ezalaka esengo mpo na biso eza lokumu ya bato ateyata tokoya kotala bino eza lokumu ya baartiste comédien na baartiste comédienne bandeko balandi ya radio télévision nationale congolaise ezalaki émission na bino masolo ya bamama ezalaka mpe ya bapapa lelo toyambaki moko na kati na bana mboka ye moko alobi nkombo na ye biso tobengaka ye mama bonheur na mokuse so ngai nabakisaka ke misu mpo ngai naza misu mavondro ye azali misu nyao donc tozala biso mibale ye ya boye ngai ya boye okomprendre yango ifo ozala kati ya ekole wana mpo oyebaka eya ndenge nini tosepelaki makasi mpona koyango ya biso ndeko mama na mosala tosalaka po tolinganaka komona boye tosepelaka mingi tolinga tokufa te tolinga tozalaka boye yabi liwe ezali mpona bato nyonso mais biso toumela nani mpo tozozwa makambo minene epai ya oyo biso président de la république natangi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kwatombolo azo biso bambano minene tokotika mbano wana te fo tozwa yango nanu na bomoi bato mokili eganga mokonzi mokili eganga bandeko balandi ya radio télévision nationale congolaise eloko moselaka te ata film ya jésus christ nazareth mwana maria esilaki ezalaki wana émission na bino masolo ya bamama na nani présentatrice ya émission productrice ya émission ezalaka ye mei estedi pene mutebwa mare bip mwana leyo liboke ebangaka moto te mbula la po ezalaka boyebaka mbula donc napesi merci epa mama bonheur nzambe mokonzi apambola yo mbula na ngai eza na buku ya leta na nzoto boye okomona yango te malamu ozonga ti epa bourgmestre na biso ya lingwala papa apesaka bango mbula na ngai oyo moto oyebi yango bayebaki mwa babotaki ngai bayebaki mpona esalaki anniversaire na date mais mbula na bourgmestre ya lingwala ye nde yabisa bino mpona lelo check, c'est pas pareil. Je dis, c'est pas pareil. C'est le matin que c'est la moitié.